bonsoir la famille de Kelly Joyce TV. Ça dépend ya RO bokola na biso na banda kuna bino. Merci na babonné na biso vraiment. Bande ko lelo na ye ko vraiment ko beta lisolo oyo. Lisolo oyo esalamaki na 2016, 2015, 2016 vraiment na Angleterre awa. Mais bino mo boyebi mindele soki muto sali mabe e obomi mutu bien on sali soki lo mobo ya makasi. Vraiment bakoki kolandela dossier wane ko sala ba 10 ans 20 ans balandela kaka balandela kaka ti bakoya komona likambo ebandaki ndeni esuka ndeni vraiment likambo esalamaki na 2015 na 2016 ndeko oyo bakangaki ye mais bazongisi lisusu news oyo vraiment eza partout so okoti na Google obeti kombo ya ndeko oyo ekobima okotanga lisolo vraiment lelo na uti kotala vraiment update ba uti ko update lelo donc ba beti lisolo lelo po mususu makamu susu e bimi lisusu lelo le 18 donc banda ba tchango na Google na koti na Google vraiment na landeli donc ba tchaki yango lelo le 18 ya 10e mois 2022 vraiment ba tchaki yango na 15h55 bandeko na Google vraiment soko beti kombo ya mwana mwasi oyo ekobima ndeko yaza infirmière kombo na Lisi Letby aza na âge ya 32 ans vraiment aza anglaise okoma kombo na ete mais tolobi kombo na po soki tokomia mususu ko bota ba makambo mususu mais to lobi kombo na donc soko betika na Google Lisi Letby omona pe kombo na ebima wana infirmière na âge ya 32 ans na Angleterre awa bandeko ezeloko ko bomba mate ye moko babe azokende donc fois kende côte o ya Manchester ye moko vraiment bakangi ba police bakota kitina ndaku na ye bake ko luka ba pandi bake ko kuta na ba akoma na ba papier ye moko akomi na ba papier ngam na boma ki ba donc fala boma bana 17 mais aboma ki 10 liboso ba mona ki aboma ki 3 après siko baye ko landela siko na 2022 oyo eyo ko yebana ke aboma ki bana 10 donc aboma ki bana 10 liboso za ki 3 siko na 7 mususu yo bima aboma ki bana 10 ye moko akoma na ba papier donc bakangi yango basala ba téléphone ko kanisa tike ba téléphone nde to komaka ba email nde to komela ba message eye bana te balandela kabiso surtout omoni bato bazaka lokola bato ba miyibi bato basalaka crime soko moni mutu azaka na poto bandeko nanga aza na phone ya Android te asalaka phone Android te asalaka ba phone ba touche foko za mayele na bato wana baza bato tenga na yebi bato bele vraiment bato bele basala ba phone ba touche te so landeli bango bato bakota ba prison bato basala ba makambo mabe bato nini balinga ba phone ba Android te po bakoyeba bango na ba phone ba Android erozo tindela mutu message ya mabe yo kanisi message wana ba moni yango tete ba moni bayebi o ke ko fonda mutu na mutasalo mabe ke ko funda ba osengo numéro ya téléphone na ye pa parcelle numéro ya téléphone na ye ba banoko yeba makamnini o yazo koma ezalo zo koma na Facebook zo koma na WhatsApp zo koma na Instagram ba koyeba yango po ba kolandela donc ba landela kabiso na ba téléphone ngam ko msusu bana ba fina téléphone boy téléphone donc ngana oyeba te nzoka te bana ba fina téléphone nani mbila asia yambaki kuna bazoyo kaka bana ndenge baolo ba mbila kwelanga nini o téléphone efinana ki mena pesa bango adresse te lo moko te bango moka partir téléphone déjà batali na banini na ba système na bango ba moni ke numéro ezo benga biso na adresse boy to sala vraiment attention ye moko ba vérifier ndaku na ba moni ba akomala ba papier ya green na ba papier green azolo ba ke azandoki donc yende mutasala makambo wana aza donc soki bakoboma ye po aza mutu moko azo mérité ko vivre te po aza ndoki ye moko ndenga milobeli donc aza ndoki azo mérité ko vivre te ye posa na ezaki ke aboma bana wana donc aboma bango ti ya bana ekozela pena donc akanga na ba photo ya bana mususu o ya boma déjà basi bakufa akanga ba photo ya bana ngo eza na téléphone na ye boye donc natali yango na news eza partout bandeko nanga yo nano landi lisolo te kota na Google komaka Lisi Letby okomona ekobima ya tanga soko okokotanga te cha video na news
tia video ezoleka déjà na news donc otie BBC News okomi omona ke ezobima wana bandeko nanga oyoki na ba video na ba nini nyonso kote makambo nyonso tu bandeko nanga tozala mayele vraiment tozala mayele pe tosambela nzamba sunga biso po mokili oyo tovivre mama bato bakomi mitema mabe na ndenge moko mutu akosala mabe donc aprepare na ye nyonso ya mabe po asala kaka mabe donc asilisa yo abebisa yo yongo foto bondela pona biso moko bonda zwaka tempo na bondela pona bana na yo zwa tempo na bondela pona mobali na yo mwasi na yo ndaku na yo famille na yo bandeko nanga to bondela kapo yebite bandeko nanga to yebi lobite talande ko mwasi oyo to yebi lobite oyo komima biso to yebite place oko kene wana okene kokota soki place nini to yebite docteur wana oyo akozwa soin na yo oyebi nini na yete identité na ye oyebite bandeko nanga na biso komata mutazo kumba biso yebite ozu taxi mutazo kumba taxi oyebite yaya osombi biloko kolia na shop mutazo tekela yo oyebite foko sambela ka na nyonso to sambela na nyonso bandeko nanga tala mwa mwasi yo nzamba lingi quand même ata moka kufi me msusu wana nzamba sali grâce akufi te donc to sala ka mabe suka mabe wana ekofuto lelo efutie malgré bomi bana 10 mais ba o batikali wana nzambe kaka mtayebi ba ope bakufi nzambe kama mtalingaki basa nini bakufa poso nzamba lingaki te benga bakufa pete donc toza mayele bandeko na prière eleki nyonso yango mutezo bomba biso na bata mabe na bandoki ba o bazo sala bato mabe bandeko nanga prière kaka ba biso to tindela ka bango ka prière moto nzambe tumbaka bango kaka donc to sambelaka sambelaka pona bana yo sambelaka pona famille na yo eza teka mwasi sambelaka te pona mobali te yaya oza mobali sambelaka pona bana na yo sambelaka pona mwasi no babi moko so alembi moko atelemi kotikelaka moko charge te ya sambelaka pona te to sangana na famille to sambelaka famille ya to protéger famille na biso to protéger bango kaka na prière sans prière mawatour vraiment to sala le côté donc to sambelaka bandeko nanga to sambelaka tozala mayele bandeko nanga témoignage nga moko témoignage nanga donc donc soki mwana beli avant melakisi natangaka avant mwana melakisi on a memi na pas GP on a memi na hôpital donc na lingana yeba elo ni ba pesa mwana mais elo moko esalama na comprendre te mais nzamba zaka abolinga ninga na perdre mwana nga ya liboso ba pesa ka ekisi ya mabe na ninga na perdre mwana nga liboso na mema ye pas GP boye GP akomela ekisi mabe ya âge na yete mais na zwa na pesa donc tellement na tangaka te na zuna yo pesa mwana kisi mwana meli donc omela mwana mela kisi bandeko nanga mwana pema moyete to mema mwana na hôpital ya mbangu kona biso vraiment azo abandé ko boma bana malgré bakangi mais azo boma bana na hôpital bandeko nanga ba donc vidéo auto yo ko sala na ko tiela bino ba voice boyoka mais moyeto chape photo na ye awa ezate soko koti kaka na Google obeti kaka komo na ye lisile bi eko bima wana bandeko nanga ba photo na ye eza wana e panzane déjà partout donc ye bani déjà bandeko nanga ba mama tozala mayele OK na hôpital na mwana zala mayele ngaso na ke na hôpital na mwana bandeko nanga toza batu ngana sala abutu oui toza bato basala ba night shift mutakoza na yem susu azane na misala mabete mais alembi akuki ko chuba mwana pe tonga mabe mutu mususu akoza la yem susu azana milimo na ya wuti na ngoso kiwa po hôpital eza place moko bandeko nanga donc place wana ngaza kaso na koti na hôpital na koti vraiment hôpital na za malade na yem sa nzambe place eza place na ngate po milimo ya ndenge na ndenge eza kana hôpital kuna bandeko nanga bato basala kana hôpital bayebi bato basala na hôpital bayebi ba stress ezaka na butu bozo traiter oyo okoto aye bazo traiter o wana kuna ye bazo traiter okoto donc ba stress ezaka muta kozala donc ba stress e mati asali nini achubi yo tonga mabe obi achubi mwana tonga mabe nga soki na memi ba langa na hôpital tellement na donc soko ke na hôpital ozomona ke stress mutazo ya zana stress soki na memi bana na hôpital avant ba chuba etonga na tuna kana ne lo ni bo chuba mwana donc na lingana ye ba kisi ni ba pesa ye na ye ba nyonso bana na linga ko tuna ba information nyonso bande ko bino mokena na hôpital
o bozaka okebo ena mwana bien yo moko mike baye kaka bachubi otonga non nga ata so na kinga moko soki na soki banga pesa nga tonga na linga na ye batonga bozo pesa nga eza kisi nini donc na ye ba kisi bo pesa nga yo meleza kisi nini na ye bakaka oluka oye baka donc boye baka boza mayele tala ndeko na biso azoya ko boma bana na liste na ye donc azaki na 17 o achaki 17 bana fois boma mais gloire à Dieu malgré boma ki nani bango no 17 te mais quand même abomi bana msusu lokola ba wana mama wana azaki na bana mapasa abomi moko mais nakoya ko boma o msusu wana nzambe asali ke baye ko yeba ye mais abomi déjà o wana msusu donc vraiment bandeko na to za maele na ochela bino vraiment ba voice bolanda meto pesi bino kombo ya ndeko o bokota na Google bobeta kombo na bolanda ba information makambo to lo balo bien en anglais mais naza si osoko go beti kombo na Google o luki ba translate ngo na français et msusu ko translate na français pona bato ba yebi anglais te batanga yango na français bato pe ba yebi lingala to lo ba soki langue nini msoko luka bakokoma pe na langue wana na yebi te makambo oyo eza na anglais po esalami awa na Angleterre donc bolanda bandeko na nga tozala mayele zala mayele surtout bana bandeko na nga diable azo donc na moment oyo toza oyo eza moment moko mabe donc banaki déjà bana 2019 bato bazo kufa na bandenge bele bamsu bakufa wana kutu omona ke mutakufi boye bato bazo yoloba bo signer kaka ki akufa ki na corona mais mutakufa ni na corona te donc eza passe bandeko na na moment oyo boyoka mbangu tozo yeba te me nzamba salaka na zo akisi yango mwana donc mwana peme komi ko sala to benga ambulance na zo kisi yango pe na chango pe na sac pona donc soki mwana zo mela kisi ongo ke ne pas docteur nani ke hôpital so azada na ba kisi azo mela bien amela ka o meminga sko tellement azaki na kisi yango ba pesa ke na zo kisi wana na chango na sac na kena nango pe na hôpital donc mwana pema baye bazuye baki na hôpital donc koma ka tozo koma na porte hôpital boye ba docteur baye ba weli mwana ba che na ni donc pema bandeko ti baye ko landela o azomela kisinga abande ko bela soki bakosu banini wana siko fo ba na kenaki na epa GP pasa ina komelenga kisi na kisi ona bimsi bandeko baye otala kisi oyo GP apesa ka mwana izaka kisi ya age na ete na ebite ndenge nini ngana tanga ngote kisi ya age na ete bandeko yango esalaka bongo esalaka ba réaction wana tino hôpital kutu bakomelanga ba papier to funda nani GP yango na donc ti mwana yo koma bien pona kata na mkuse na chila bino ba voice yandeko na biso tozo lobela oya donc fala boma bana 17 abomaki ba mususu akoye ko boma te eyo sala ke to yo zonga donc na ba komele biso na hôpital ba document to funda GP yango docteur to funda nenga komele mwana kisi mabe po eza loi ya mboko soki mutakome donc soki asalere ya kiso za na droit ya funda mais to yena mbali nanga na zongi kuna na epa GP na ebse epa docteur na ebse ke ndenge zabwe donc komele biso kisi mabe abani ko senga par po ayebaki ke amsuso to fundi ako perdre musala na ye donc makambo ebele ba dédommager biso ba ofuta biso abanda ko senga ba pardon mona penza ke docteur afuka mazo senga pardon bolimbisa nga donc azaki stressé boye na mawawa na ngala mbala nga to bite to limbisa ye to funda ete mais to zaki to koke pe ko funda ye mais to funda ete to mona ya msus ba stress nga mo pe na sala ka ba bute msus stress ko mema yo donc o comprendre donc to limbisa ye bakam susu yango yo ba mafuko za kama yelo ke na mwana hôpital ba peso kisi cheke kisi ana biso ba congolais to linga ko tanga te o monika donc soki ba chelombo biso ba congolais ba ko chelombo na kati ya livre e fana na ngwana inane oyebite mais so ba cheli ko la mesa ko zwa mbongo mbango mais faut ko tanga ka zwi kisi o bien soki nini ba peso ke na hôpital bo beng ba peso kisi tanga oyeba eza eloko nini to melaka be mela te beng ba chubo tonga yeba eza tonga nini donc nga soki nzambe te donc ezaka ka nzambe nga na perdre pe mwana donc pona pesa mino témoignage bozala ka maye stressé ndeni lukaka oyeba avant mela kisi luko yeba o nini ozwa tonga ou bien soki nini yo moko donc yangwana toyoka ba voice bandeko nanga eza vraiment mawana passe. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien et c'est sur vos alliés. Naeka ko interpeller ba la Nzambe, naeka ko interpeller famille chrétienne sur mobimba tous à la alerter. On a quatre Angleterre et le roman il s'est passé, incident moi il s'est passé, ils ont na infirmière moi na combien Lucie Letby, na âge à 32 ans anglaise vraiment. A salik betide nae
nzambe pasali grâce azwi musala mais ye mission na kata musala eza koboma bana donc ye asalaka na département ya ba bébé o baza na problème o baza na ba couveuse isiko apona na asalaka na butu donc ye na butu musala na ye koke koboma bana ya bato donc na liste na azaki na programme aboma ba bébé 17 mais nzambe la bunzambe na ya permetaki te ke plan na ye o yazaki na ona diable e kwa kokokisa matina suka e akokoma na jour moko mama moko ya bana ya mapasa bazaki na soins intensifs mais basulinek soki bango mibale information elobi na nga te soki bango mibale bazalaki na couveuse bia kaka moko mais babetaki se te kaka na mwana moko ya mobali parmi ba mapasa mama na botaki bazaki na kati ya soins intensifs aye kokanga infirmière wana nurse wana azo kosala acte ya koboma bana selon ba docteur balobi ke système oya pona ya koboma bana eza pasi ba détecter ke bana wana bazokufa mort naturelle te donc ya sala système nini ke ya yaka kotuba mupepe na kati ya libumu ya mwana mupepe na siku ekende tina ba poumon et puis esali ke mwana azwa arrêt cardiaque tala kaka bana o bazana ba soins intensifs déjà bazara bana moko biloko nyonso ekota na nzoto ba eza mesuré parce que baza déjà fragile sikoyo mupepe o yazo kota bango esala kizeke ko déranger bango na kati kuna omona mwana kufi ba yoka mwana ke mwana kufaki bimika mort naturel oleli après c'est bon nzorande ezana mutu na kati o diable tie penza pa bomaka bana na ko interpeller bana nzambe c'est vrai tozala vraiment la confiance mingi surtout biso ba noir tozala confiance mingi o mondela lobi au moins la kutu na hôpital o linkute tam susu na famille ba yebi kutu kozala mwana hôpital tam susu kutu père spirituel na yo pasteur no kuta yebi te ke koto hôpital na mwana mais comme ce docteur a roloba yo ndimaka oui mais nzorande o asimbi mwana yo aza envoyé pendant par diable lui-même. Bible zobake diable a se déguisé en ange de lumière. Tala kaka so kute na nurse ozana mwana zo bela donc makano so nurse olubano omona ngweza bien. Mais nzokande ya za wana mission eza ko boma bana ya batu. Mission na ye ezaki aboma bana 17. Mais esimbite ayeko boma quand même bana 7. Hôpital wana ezali na Chester balobi hôpital ango kombo nango batangi kombo nango Countess of Chester eza hôpital Countess of Chester bandeko bayebi géographie bien et je crois que eza bakota ba Liverpool na yebi penda mboka ngote mais eza kota ba Liverpool mais na kati Angleterre donc lisolo na obete eza lisolo moto abeti yango na coin eza lisolo oyo eze salama na minute oyo bakangi ye bakizeye pour na 22 cas. Donc, c'est sûr, basali, rassembler, dossier, nous sous bana, moni, qui est toujours lié par yé, n'engazo boma bana. Bande koto faire très attention. Bible zolo ba ke tozana mokili o mais tozaya mokili o yote. Diable akangi tous les 4 coins. O yo détruire bana nzambe. Ba parents, ba mama, ba si azebi biso nyonso to photo zalaka éveillé. Ata ba bébé kakate. Ata yo ndongo kenda ko hôpital, faut faire très attention. Surtout hôpital les monde mo très dangereux. Makameze sa makuna ya bandenge ebele. Eloko nyonso ba kopesa fo luka yo moko zo atana Google po tangi sur l'axi nini explication moni clair te luko benga deuxième nurse ou bien nini atuna sopoza l'est au lobi kete na lingi na zo deuxième opinion ko makaba oui na makambo nyonso tout parce que ba ono ba travailler kuna bazala pour intérêt na yo malade te da prévenir que maman soka zaki ve c'est pas zaki chrétien. Gloire à Dieu. Ce pas qui chrétien mais-il que oh nyo surtout ne sona linga ko sala na journal wana ezaki ya kobeba parce que mama wana ayaki ko kangaye ndenge azingaki ko boma mwana. Bandeko mikolo bakomi lokwa mwa challenge soza na zemi oleki na réseaux sociaux la zemi nozong sabo diable atikali simate azo changer ba tactique yo sepeli nzamba pesi yo zemi
Mais zemi eza lokwa muta memi maki na mutu bandeko. Nano boti te. Ate olobi oboti. Mwana na tamboli te. Ate olobi atamboli. Mwana na lobi te. Ate olobi alobi. Mwana na ke klasi te. Bana misusu mwana botamaki bien. Na katikati boye mwana akomi na problème. Mwana akomi na ba disability mo bota mso abot azali na problème te. Bandeko, faut faire attention. Ngai moko ekomelaka ngai. Mwana ngai suka wa 4e. Abotamaki sans problème. Un jour après na kati hôpital kaka boy. Mba mwana sali malaise. Nzamba zaki na kana biso. Bazoi ba bébé na soins intensifs. Balobi microbe moko ekoti. Se peka kezaka click ya ba nurse oyo ba kotelanga na hôpital wana pe to yebite menzambe azaki na kana biso. 2 jours après balobi ke faut ba sala mwana opération. Taka mwana za 3 jours faut ba sala opération maladie moko bini brise yebani mutuna makolote. Alors que na botaki bien sans problème. Et ko sala ngaki na 3h du matin na 3e jour on azaki na kata hôpital na mwana pour mwana sa kitek jana soins intensifs na C nga azaki likolo na maternité. Moni mwanzambe la musanga na 3h du matin na ke kosambela na porte ya soins intensifs esika mwana zaki na komiona na yoki sola mabele o ezalaka kitanto ke na kokunda bandeko na ba cimetière ndeza sozo bazobwaka mabele tango vantsaka cercueil noki sola mabele wana esalinga na kobanga taka 3h du matin na hôpital na baliemo bizarre tango banga ne kotinga na biki na zongsi molimo na nzambe na bandiko sambela je crois pour 2-3 minutes libosa porte hôpital et parce qu'il y a porte ya soins intensifs na matina zongi esika nga na bano olala mais nazaki na kinyati na noza chaque 6h donc là quand ba ofunga la porte nga mtel boso na ndoko koma tellement na ndola na hôpital et ko sala ke tango na okota bazo bimisa mwana akufi. Mwana nga azaki juste à côté ya mwana wa ngai balobiki akufa na katikati ya butu. Bandeko sope liwane zaka ya mwana ngai. Sope zaka ya mwana ngate biso ba mama, biso ba para mingi ba mama tozala éveillé. Tozala éveillé na bekola bana. Tozala éveillé na balie public nyonso toto kokozala diable atikali simate. Les autres ba vie na yo ya surtout bana réseaux sociaux zemi ozoko exposer diable atikali simate. Bandeko bo remarquer bien que mikolo yo bozomona tozobota bana mingi bazanzo na ba problème bazoza na ba handicap elo neze kozango to yebiti ba sacrifice nyam diable azotia to yebiti fu kozana ba vie de prière bandeko bazo sekaka ba ninga ke bazobota bana bazana ba disabilité faut faire attention ngai lelo akoba ke nganza masalinga grâce bana nga nyonso to babotani bien sans problème mais et pesinga yi droité ya ko seka mwana muninga et pesinga yi droité et pesinga permission te ya romona ki ngana koki parce que bana o ngana boti pe nanu ba boti te donc le lope atanga na boti bana bien mais so ba koko na nga baza bien te ngai pe na uzana kinyete donc en tant que parent nzele za mulayi ozuize mi gloire à Dieu mais faut bota oboko la mwana ana akoma mutu na société nzele za nanu mulayi ba parents tous aller veiller surtout na vie de prière. Tous allez veiller dans la physique, tous allez veiller l'éducation bana bandeko bazwana ngolu te beso ki et permettre bino bozwa ngolu ya kokende kotala bana biso o baza ba para ba sundoli bango na ba prison po bazo yoka te na salaka nazara na devoir mon cérémonie besa maintenant na banda o sala nga fona ki visiter prison na kuta na ba jeune musolo banoke Azan âge nini ana 20 ans au 5e fois na kata prison au 6e fois na kata prison ba ndeko nzele za mulayi eka juste ko éclaircir question oyo ndeko alobaki na nga keli kambwana et salama il y a 20 ans passé concernant infirmière au Lucie Lepi selon information à BBC News, British Broadcast.
balobaki ke esalama na juin 2015 à juin 2016 abomaka bana 3. Mais là basali investigation bayemona ke abomaki plus de 3. Et raison pour laquelle na mitro bazongisi ye na côte. Sur tali information au betil du silepi au mona dossier na eza open. Et puis makam nazo banazio na pointe makam nazo beza oyo ezi salama actuellement. Et place moko te na vidéo na baki ke batu baki na bana hôpital te non. Ezalaki ke batu bazala alerté. L'air au ken hôpital, l'air yomo pozo ken na ba hôpital le besoin ke ba lieu public même l'école na pesa exemple, il faut faire attention. Nyoso ba repesa yo et laxité kiza ya bien faux wata au luka osala ba recherche pe yomoko. Lelo monde évolué kalezaki moi que difficile faut que ne ba bibliothèque ko keno ko ye ko makamasika lelo kana téléphone on surtout okoki kozwa. Et la pesa bino pena témoignage na ngamoko. Donc ce qui fait que information on va bete la bino mundela bete en anglais ngani na bete en lingala. Donc dans la place mote au babalanga ke makam nazo banazo kosa parce que si ba tia information baza pour ça to yeba. Donc et là qui c'est que ngai pe nazo sungaka bandeko na o peut-être baza na tante ya autant l'information ou bien baza na difficulté à langue pour baluka bayeba oyo eze salama nga mingi na ka ko ba makam oyo eze salama na anglais nga ya ko lobla na lingala to vandi pe na mboko mo mingi te ba loi pe eze tambola ko yo ba n'importe quoi te na suka lango ozwa problème. Donc pendant l'école primaire nga ti na université na en Angleterre. Donc makam nazo bana yepia mu njamba pambola yo butu malamu tozana ka pona usunga oyo yebo pesinga onga na yebi na pesio.